Tindika Tindika Télévision, chers internautes, bonjour. Il est 6 heures à Kinshasa, 1 heure de plus à l'est du pays, l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre Tindika Tindika Télévision. Papi Kamwa sina pointe yemoko molobeli ya mokonzi mboka. Soki boyoki sosa leli tongo etani so boyoki mwa koyemba eza kote kuna ezali bongo prière matinale eza kosalama parce que biso tolambaka na prière tolaka mpe na prière. Bozala malamu boyoka information lelo na Kinshasa to pe na République démocratique du Congo nini ezali koleka. Merci à trop na bino nyonso na bibi Shimwika mwana mwasi oyo elongi na ye kokala na Fachi Beton to azali ndeko na ye mbote mingi na apôtre Chilombo grand prêtre mutuna biso oyo asimbi bongo ba prière ya mokonza mboka oyo asimbi bongo spiritualité ya grand prêtre Beton Fachi donc apôtre Jacques Chilombo ngamo koto yo mwana soka ya Marthe Kasalo motema ya Sphinx pe ya sonama émission ebandi cher internaute lelo tokobeta masolo nini tokobeta masolo ya beni mingi tokosola masolo ya insécurité oza koleka na este mingi na beni tokobeta masolo ya PAM programme mondial wana ya alimentation soki alimentaire soki nini tokobeta masolo na bango lelo cher internaute tokobeta pe masolo moke ya Mike Amer. Pourquoi Mike Amer? N'a pas expliqué bien, c'est toujours lié dans l'Est et la République démocratique du Congo. Bande kona bombe la binote photo ya Kung Fu ebimi. Ya loka ebimi sa photo ya Etienne Tshisekedi, photo na ebimi professeur na cuisine donc professeur ya Kung Fu grand cuisinier ya carotte. Bogota la émission de donc. Et puis Maweja, c'est là l'information aujourd'hui que Maweja est destitué. Donc le gouverneur il y a Kasai oriental donc il est déjà destitué parce que monsieur de Sensi de Koyaki tokobeta masolo muke ponga nazaki na mujimai je vous informe que ayamba kingai en privé na ndako na ye Maweja ayebi ngai moi bien j'ai ses coordonnées de solo laki tokobeta masolo pe yaye mwanda mona soka émission monsieur bandi. Chers internautes, boza la malamu, boza la concentré, les autres bêta masolo et belé. Bosengi ngai émission recensement suite ezali recensement suite. Na mutu ali boso to yambaki parce que ba question mususu to tunité balela ka ndenge nini bibembe na mboka na bango. Wana volume déjà koya. Babali saka batu basenga ka nini po babala na mboka na bango. Balela ka ndenge nini na munuka mboka na bango. Et puis bala kisabiso ba cimetière ba koko na ye eza wapi soki to selisi to koti epa ya Moïse oazali bongo mutu ami bale oyo chef de quartier tindika akoni ko interroger pour na makamitani recensement. Voilà émission na biso ebandi tokeno na makambo beni. Cher internaute, vous savez na uti koyoka ke ba bumi lisusu batu na beni ngai kamwa siboyoka ndenge ngai na kanisi ndenge na meki ko réfléchir na makamezo de kanabeni bande kona ngai bomoni beni wana bomoni ndoki bomoni ndoki akoti na ndako abandi ko lia bana bakomi ko bela bana bakomi ko kufa bokeba na kati ya ndako to na kati ya famille mutu moko pesa muno passage donc azo libérer passage na ba étranger na ba dongolo misu basala mabe na katandako boyoki na rappela ki bino makamu mboso alobaki quitter les groupes armés. Là il adressait aux députés donc bateau bazali censé légiférer ba loi pour un intérêt général mais baza ba complice ya ba guerre baza complice ya ba groupes armés na makamu de kana est-ce que zalaka yo député ozo défendre ba droit ba intérêt ya peuple congolais yo moko complice yo moko na kati kuna ba groupes armés butu kotinda ba mbongo butu kotinda minduki butu kotinda ba teni butu kotinda ba arme. Est-ce que ça va? Vous savez moni guerre oyo batu musu ba kokufa pepe kala yembaka bonne année ba mususu nesengo ba mususu na mawa kaka bato baza na mawa les autres s'enrichissent. Pourquoi est-ce pour la minéraux, ba cop business. Vous savez, on a qui dans Angola.
Bobi na Angola, ba Angolais bango moko bazo réclamer guerre ezonga. Na Angola. Pourquoi? Ba le mettant en guerre ezalaki na Angola, toza ko stocker ko exploiter ba diamant, ko exploiter ba minerai belé, cop ezalaki makasi, dianani dollars eza kotamwa na Angola, ba cop minerai bazo aider biso parce que na guerre. Tant la guerre est sili na Angola, les crises écoute en Angola. Selon ba propos ya ba Angolais. Et certains Angolais, comme on dit ba business n'importe quoi, baza pour réclamer, bazo senga même que la guerre reprenne. Pour bazo la business, circulation mbongo ezala, l'art est Angola. Chers internautes, est-ce que ezalaka? Donc Angolais, azo senga bitumba ezonga, pokop ezonga. Le coup la COP est si là, guerre est si là, gouvernement a récupéré tout, terrain, soana, minier, tout ça, et comment le coup la manque a gagné pour la bango, quoi, pauvre, bon, c'est que la source n'a pas. Cher internaute, ma cambozo ya pas nabiso ya mwana. Il souhaite la guerre pour le trafic, pour la COP. Babomi batuli susu na Beni. Beni wana, je vous dis, COP est ça et belé pour nous. Complice, nous-mêmes, les Congolais. Bisomo. Vous savez, pour Nanga, mon chef de l'État, n'est pas que Est est compliqué. Pourquoi? Mon guerre, ce qui est commis, complice, commis, Colomboka. Guerre est commis difficile. Parce que Colomboka n'est pas dénoncé. Que nous avons ce qu'on boye, groupe troupe, mon monde suspect. Ce qu'on boye, la population est dénoncée. Mais ce qui est population commis complice, mais ça devient difficile. Pour yo koya ozo liana bango ozo melana bango nzoka bango moko na butu babaluka kabata ko bomana et puis ba guerre bozo mona wana tout tanga ba Rwandais les Ougandais des fois il y a des guerres entre bango o banendu o banani bashi bafuliro bayokana kate na ba tout ça ozo mona bitumba mususu ba théorie mususu ezape na sens wana. Chers internautes, Jean-Marc Akabound a paraphrasé Mosso a yébissi ba député ba arrestation et parce qu'ils ont toutes les pas peut-être toutes les informations, à 80% dans l'information et les noms des gens où ils vont participer à la guerre, y compris certains députés où ils vont quitter les groupes armés. Il semble que Basi Bayebi Bango liste des alliés. Est-ce qu'ils ont un sens? Boyo kana no Jean-Marc Kabundi yemoko a président qui azalaki kuna yemoko lundi avant de simakambo. Après vidéo oyo na web Sabino conseil mon européen Sabino boyeba pourquoi Jean-Marc Kabundi a présidé la place ya Mbosso Kodia Pwanga. Regardez. La sécurité à l'est du pays préoccupe tout Congolais épris de justice et de paix. Et nous devons tous regarder dans la même direction pour éradiquer ces fléaux qui déciment nos frères et sœurs. Mais je voudrais tout de même expliciter, parce que j'ai entendu dans la déclaration que le président de l'Assemblée aurait demandé aux honorables députés de l'Est de quitter les groupes armés. Non, non, parfois vous ne l'avez pas bien compris. Honorables députés, comme vous le savez tous, la situation de l'Est plonge et va dans tous les sens. Chaque personne a son interprétation. Chaque personne donne sa version des faits. Nous avons eu à nous entretenir avec plusieurs personnalités dans le cadre du bureau, bien entendu. Les versions que nous avons entendues, nous ne pouvons pas les mettre sur la place publique. Je ne peux pas vous dire ici ce qui nous a été rapporté par les services de renseignement, par non seulement les services de renseignement congolais, mais aussi des pays occidentaux qui ont plus de moyens pour mener des investigations. Je crois que l'appel du président Mbosso va dans un sens au-delà d'indexer un groupe d'individus. Ça va au-delà, parce que on pointe XY qu'on ne peut pas citer ici.
parce qu'il sera demandé de preuves à gauche, à droite. Mais tout simplement, nous interpellons à tout Congolais de s'intéresser sur cette question. Ou tout Congolais, parce que quand on est Congolais, on a l'âme du pays. On est patriote, n'est-ce pas? On ne peut pas être Congolais et participer à la destruction de son propre pays ou s'adonner à des actes de criminalité comme ça se passe à l'Est. Donc nous demandons, le président Bosso interpelle ceux qui, entre guillemets, seraient derrière ces histoires. Parce que nous ne voulons pas ici vous dire, c'est une question d'État, c'est une question de sécurité, et nous ne sommes pas appelés à dévoiler tout sur ces micros. Cette interpellation, s'il aurait cité des députés, en tout cas, je crois que ce n'était pas ça son intention. Son intention était d'interpeller toute personne, acteurs politiques, acteurs de la société civile, militaires, qui seraient derrière tout ce qui se passe à l'Est, de se retirer. Et ça, c'est clair qu'il y a des gens qui tirent les ficelles dans tout ce qui se passe à l'Est du pays. Et alors, tout ce que nous disons, c'est que demain, lorsque les gens seront interpellés, votre bureau ne sera pas là pour protéger qui que ce soit. Chers internautes, merci Botali Jean-Marc Kabound. Boyoka conseil siko na vidéo oyo. Bomoni na vie kolingaka mabe ya moninga te. Conseil yango wana. Mutu ezo lingo tinda na libulu ke bako remplacer yo. Wana euti na makambo mabunda asalaki pona Jean-Marc Kabound akabund. Azo lala te. Azo mona kaka Kabound azo gêner. Azo lala te. Azo mona kaka Kabound fois longwa. Azo lala te. Azo mona kaka Kabound présence na ye yaza leste. Ils ont tout fait pour Kabound azala destitué l'Assemblée nationale. Et le bomoni sikoyo Kabound amati koleka keba conseil mususu na sens mususu ezali boye mabe nyonso na vie boyinaka ngo te mabe eyeli yo kumisaka nzambe peut-être na nsima ya mabe wana nde okokoma grand prêtre pour ceux qui mabunda azalaki Jean-Marc Kabound, je ne pense pas que un jour alingaki avanda na ngwende wana il m'a vendu sa maçon à l'Assemblée nationale à diriger. Aux hommes, à présider. Mais bon, Monique, Mabunda, Moutoua Salaki, que Kabound a disparaître et Kabound a zongi et à l'équil niveau à Zalaki. Voilà. Donc, pour ça, là, très attention. Aux autres, quand ça moutou moko essaye na libulu, moutou wana keba ko leka, yo pas comme la place na yo. Yo pe moutou moni mabe yeli yo na vie. Nous sommes des chrétiens, tout le bagana ba circonstances nyoso. Merci. Ata musala esili. Ata ozuite na chiki. Ata boina boyise na kanzambe merci. Choso kineka to ebite nini ebatami na sima ya oyo benga malheur. Ba pesa par exemple belé mutu mvula ebeti azokende fête tout ça asiliki amanke nzambe. Pourquoi mvula ebeti a raté événement ya munene nzoka ba couper de route bakataki nzela banako nzela batu na butu basali ba filme ye mvula ebeti et empêcher ye akende kuna tendo nzambe asova ki mvula wana et empêchera kende fête mais mvula wana esalisi contre de bandi voilà biso ba chrétien tona ba exemple et belé na o to benga loka ba malheur o ko yela yo menzo ka ezaka pour sauver yo voilà chez l'internaute wala da conseil na possible par rapport à ce qui s'est passé entre Jean-Marc Kabound na Mabunda voilà lelo Kabound comme grand prêtre plus que ndenga zalaki et yokali tozongi na makamwa est boyoki Jean-Marc Kabound ndenga lobi a promettre batu ba arrestation c'est-à-dire ba dokanga quelque part baza na liste ya ba complice ya makambo ya guerre ya est botala nanu ba ambassadeur nyonso bayaka ba koma na ba consulat na bango kuna na est to basala ba consul okomona mutu azalia wa ambassadeur mobima muke na est muke na est parce que business eza kuna botala ambassadeur ya Italie ninga kufa est-ce que ezala kate yo mutu bureau ezali na Kinshasa na ndinga mayu ya pam wana ba organisation mondiale wana bazoya awa pona kosalisa biso te bazoya awa pona business balingi guerre esila te bazotia basaki ya loso likolo
na se ba arme, na se massas et ba tenue militaire. Chers internautes, j'ai suivi hier Top Congo FM ya Lusakweni. Ba benga ki soki intervenant, soki collaborateur na bango moko na Beni, ala ko expliquer makambo eleka ki na PAM. J'ai beaucoup regretté. Correspondant wana zoloba mutuka ya PAM ememaki batu na nzela bazalaki bana basi wakaki basi ya basoda batambolaki na bateni militaire. Mais vraiment ata bino moko di boyebi batu wana ezala ba mituka ya Nations Unies ezala ya UNICEF bobiki memaka batu na nzela te bazana interdit ba chauffeur bazotala émission oyo ba chauffeur basala na ba organisme wana international bolie bisanga soki na kosi. Est-ce que vous avez un droit comme ato moni mama na mama o ya bota yo omoni ye na nzela okotika ye kotsa loboko na poche pesa ye mbongo ya transport azwa ta moto akede pale moza na droit ya kokotsa na mutuka wana te. Mais ça rende ngwana ngai na voyager na excellence était ni longo de l'homme à la Bacos engambe mobali mwana ya ekanga na tambo na était ni longo to kenaki mission na Congo central mituka ya santé nazo chodo mituka ya santé o ya ba partenaire et accompagnant qui ministre de la santé pour na azaki na équipe mo matambola kinango. Chers internautes, vous savez quoi, to komi na Matadi na retour après mission nazwa ki la frais de mission na ngai na sombi cuisinière na sobaki na cha na jeep wana oyo ya santé oyo etambola na biso. Vous savez chauffeur wana aboyi alobi baza na droit ya komema biloko ya bato ba memite. Vous savez boko kondima te tolukaki ba moyen mususu po cuisinière wana na ngaki chasa obiki chauffeur aboyi alobi ke na kolongwa musala toza autorisé ya komema biloko wana te boso minanzela. Vous savez donc comment mutuka ya PAM oyo eza na mission mususu ya kotika biloko kolia na babola emema bato siko bato wana bamaki po bafuta transport te basalisaki bango et pourtant c'est interdit ya komema bato na bato ba programme wana ezala kate comment bomemba sia basoda basa basoda mosiko bamimi bateni yango baki kosokolela mibali na bango bake nango wapi bata basoda te bata basa basoda intervenant wana collaborateur wana ya Top Congo. Je n'ai pas aimé ce qu'il a dit hier. Non, toi bana mikete ozo kotela bango pourquoi mais sikoyo bota la vidéo botala ndenge bato bazo sepela ne bakangi mutuka wana bo contredire pe mutu wana. Ce n'est pas normal. Toyebi bango makambo za kosala na est soki est o bozo mona mitu mezo silate parce que soki l'état congolais a eu contrôle total ya est kope sili jenda isili yango balingiza la kadingo wana bazo compliquer fachi bango bazo ya awa o tuza ba investisseur o boina mpimpa bango bazo kende kuna bazo ko alimenter bazo ko sala ba cop na ba groupes armés. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Fachi na zui information kaka ndenge balobi kuna na este ba soda mususu ba munitions ezate mais comment to kobundela bato wana la mona ki général moko ça fait une année ou 2 ans général moko Kabila Joseph na pouvoir ba uta ki Congo central ba aéro kutu donc ba 6 heures mais vraiment on a qui ba 4 heures ba 4 heures du matin ba arme zo kota na mituka ya sika ya minene na ba arme ya kosakana na moto to mona yango eza wapi biloko wana eza wapi ekende est ba papa na biso akankolo wana baza ebele kene na kankolo mokonza mboka béton kene kota na ndenge ba bar etonda kuna ba bar na kankolo basoda bakoma na bango bata business bazoteka balotoko bazoteka basala banganda bafie wana baza na expertise ya guerre soit batu wana bakena no est bakisa na musala et puis comme le wana ntango ya Kabila toyoki ke ba munitions esili donc ndenge pe ezalaki na ntango ya Kabila omona mutu aza na M16 bapesiye masasi ya Galil ezali arme ya ba israélien M16 ezali arme ya ba américain ekokota ndenge nini c'est que tout ça na boye béton oyo molobeli na yo comment molobeli yo mto pesa ngango yo moko non et wana bazali ba électeur na yoti bato ko voter au lobby awa siko redynamisation à partir bandi
awa tozo préparer ba élection mais bato ko voter yo banani est on a déjà pas ceux qui va voter yo à 80%. Et si nango pour Kinshasa ko lobate, Kasai ko lobate, Congo central ko lobate, Équateur et Longondo azawana. Katanga Kiungu azali Kibasa azali Este on a ba électeur na yo ba ko kufa chaque jour mais ba ko voter au ndengeni. Bako voter au ndengeni au premier temps que bango la paix wana to lingeza la palpable. Batata ya kanko kolo base logistique baza wana kuna bato ko kufa ba papa kokolo bazo teka na bango ba gene basali bangana na bango na kati ya kanko kolo baba rekoma ebele béton zwa ba papa wana ba yebi musala dotation tenue armement munitions ya solo moi eloko kolia katuku bianza na maboko bakende na et vous verrez mais n'ayez qui vous a difficile et notre le bas qui guerre commis na ba kolomboka ba koti na kata cop ndeko za la passe moi ba trahison et cause mais en tout cas béton Jean batata na biso tanko kolo ba sala musala bazana expertise ba kende na ko sala musala kona na este wa pour ba mesane kuna basi ba yebi ba cop ba koma mbila mais opéra mawatro toza ko soupçonner plutôt ba bien ambassadeur toyebi kasalisi biso makasi Mike Amer asalisi biso asalisi pe fati na yebi makambo nazoloba nga na yebi mutu moko atunaka nga avant ba élection est-ce que makambo eko simba na betelaka liso na Mike Amer présence na ye na Congo nga na yebi na oloba te na émission mais ekoma profiter ekoma occasion te sikoyo epasalaka ba business pour exemple on dirait lingi malakiti trop malakiti. Maintenant il est partout. Mingi bakota est. Mingi bakota. Est-ce qu'ils a pour guerre ici là? Tout y est prêt. Comme la idéologie ambassadeur à Italie. Non, ils ont ça la paix bien. Et puis dans une photo moko colonel a memeli Mike Amer sac. Ils a la raté. Faut respect na armée na biso, respect na ba officier na biso. Pour na limiter un ambassadeur congolais a que nous avons ba troupe américaine kuna. Et puis militaire américain colonel a mis sac et ambassadeur na biso yanzi mwaka na ndimite ko sala mandingo wana donc biloko ebele photo to refaire a biloko ebele photo changer to yeba katoza banani et mupayaza nani lobilo robeta histoire qui était à la couture à l'époque de soldat ambassadeur talanga sangisi ba neto lo banata mwakala ke no ba esclave belge asimi kaka film boy tala mulongo ya bato no mulongo ba yuma mais yango yo peza kaka yango kaka ezozonga na ndenge mungu na moma o to mona lo normal mais bana na biso ba koseka biso pe lobi ba koko na biso ba koseka biso lobi donc Mike Amer wana pe nazo mona pas continuer ba business donc nazo mona lingi malakiti trop ba binere ce n'est pas bien voilà. Total dans l'image à mon péningue zalaki intervenant wana ya Top Congo à lobby ba memaki basi ya basoda mbota ne ba sepela parce ba moni ba tenue militaire na kati ya mutuka daki ba loi ki onko loué na compte ya pam wana ambassadeur akufi pona makama pam wana kaka pam wana lisusu ba tenue militaire et bimi kuna finalement boyaka pona ko salisa biso ou bien boyaka vraiment ba cop na est kaka na est pas mais quelqu'un na Congo central na bandundu kuna pe crise za makasi na bandundu na Kasai bolingi Kasai te bolingi bandundu te bolingi ka est fati fungola no misu na bato tota na ndi bato do sepela mutu ka wana botala wana soki dali ba fufu c'est ba tenue militaire o basi ba memi do basi ba soda ba ki ko sokola mbale on ba tenue Sony regardez.
chers internautes, pour mon vidéo, est-ce qu'il y a un samba izawana? Il y a un discuter izawana? Le coutasse comme on na radio, mawatro, ce n'est pas bien. Elle peut faire un peu commentaire. Information ça n'a bien, mais elle peut faire commentaire. C'est commentaire que non, il solo is clair. Voilà. Professeur ya kung fu azalaka na ye cuisinier. Ba livre bo mona ka sala émission sala ba te ba livre na sima. Ba livre wana ata livre moko ya koma ezati. Pe atanga ba livre wana te. Isa ba livre ya koma te, ata livre moko ya koma eza wana te. Mais atanga pe yango te parce qu'il n'a pas le temps. Azana ye cuisinier. Botala ba photo na ye. Yango wana na cuisine. Bazolamba. On a fait de la carotte. Et bah coréen. Regarde, sans commentaire, regarde. Voilà, mi kungu vor, mi ndindi vor. Bon, ni bloga zolamba. Ye wana. Donc, sous kana cuisinier, il se dit professeur, est-ce que vraiment un professeur de l'université ou des universités peut tenir des propos pareils à l'internet ou sur internet ou tout dans le monde entier? Nous avons le professeur Bopé, doyen à faculté, na peine à tenir des propos à l'émission, on a émission modèle professeur Niemba. Hein? Ok, na peine donc na G1 wana, donc introduction à la science politique, beaucoup de Niemba, l'archange. À tenir des propos à ndenge wana, ou le professeur a kung fu à sala. Bon mon c'est quoi? Donc ndenga zawana soukana cuisinier mi kung vor. Donc mawatro isa haine, isa jalousie, il semble aussi que azali frère ya Uswanika. Donc bango tout. Donc bato côté wana. Vous comprendre. C'est mon banana tribaliste. Le bata côté wana. C'est la haine et la jalousie. Ils ont poussé bango va se comporter ndenge wana. Chers internautes, Maweja a Tchepwa. Maweja a Kwei. Mais en tout cas, na salaki émission na ndeko moko na Kasai makambo lobaki pona Maweja na protéger kai na lekisango. Pona o lekisango. Kala, kozala mokonzi eza blague te. Yo bofuza no exemplaire. Nga ke na Kasai te. Obi na Kasai balobaki nini? Ki Maweja ba récompensa ye epa ya mama Marthe Kasalo ndinga salisaka mobali la ye. Na yoka kiango na Kasai. Na Mbujimai. Bana ya Mbujimai bakomaki ti na suka kolobaki ba tia kitunga. Ba pesaka $1, $1 nde basalaki na Fachi awa na campagne. Pour mbalo koza $5 campagne na Fachi. $5 au peuple à kopesa. Malgré comme président, tu m'as dit candidat ya peuple, tu as $5, il a $1. Bana Mbujimai bakomaki na idée, ba tia bitunga ba panier na nzela. Ba cotiser ba mbongo $1, on a 500 à 1000 francs, ba tondisa même pendant un mois. So ki bitunga wana etondi, ba pesa mama Marthe Kasalo, mama na ngai, bazongisela ye mbongo oyo Maweja abana ko soutenir Tshisekedi. Tala niveau bato bakomaki nango. Pourquoi? Pour bamonaki avec Maweja, bato bapola mvula. Bato ba soutenaki ye. Mais tango akomi na place wana bawatro. Même batebeli bozo mona bazo loba, ba osala ba déclaration balobaka bien. Tozoka ne bato zo sengela bango. Fula na koma boye. Fula na koma boye. Wana paza libanda masoloti. Akota nanu wana ayoka nanu bimbika na ndako boye. On est gardez-vous. Présentez portez arme au pied. Repos.
apekaki boye comme moko après ça so batu mbote te ayambaka sur téléphone te akomi grand prêtre kozala boye eza makambo mosusu okoma mokonzi okomoza bahonneur ekomaka makambo mosusu omona oyo babengaka métamorphose babima weja banaye kolala na ye donc na biro atalaka na ye téléphone betaka na ye soki nintendo ti 22 yoki yani mokaka ti 22 aza na biro bato boulevard ezalaka mwa donc boulevard moko nanu namona ti oyo eza na Mbujimayi wana boulevard ebandi ayo soki awa ekozala 150 mètres ou 200 mètres boulevard tribune esika basalaka meeting soki oketala yango oyoka mposa kosanza pa ndako ya maweja okoleka wana 100 fois fo bayebisa oke oyo ndako ya gouverneur fo bayebisa so bayebisi yo te omonaka peut-être présence ya bapolicier ndako ya leta avandaka kuna te alors bakuna soki gouverneur aleka kundaka soki ndundu soki nini kuna donc akimaka pale wana donc pala leta etikala vide ye avandaka na ndako ya ye privé clôture ya pamba ya mire ya gouverneur otala te bafleur edeborda na mire mati na balabala okotala te en tout cas lokola ke kopema oyo sikoyo akoya asala quelque chose pour na Mbujimayi parce que Mbujimayi c'est vrai baizine eza mingi te tout ça mais bosalaka makasi boluka koma bo remonter Mbujimayi badifficulté oui ezali ndenge mpe eza mpe na baprovince mosusu na bandundu mpe baproblème ezali Congo central baproblème ezali Moneditu mpe baproblème ezali donc bosala makasi bosala sikoyo boredore image ya Kasai lokola mpe miba kuna déjà production eza kocontinue bauti kofuta déjà bapensionné taka bapensionné miba misaki boso 300 000 dollars mpona koprépare kofuta bapensionné c'est-à-dire lobi na bango ezala ndenge nini lobi soki problème to akufi to nini basalisaka bango bapesaka bango mwa quelque chose oyo ezalaki INSS ekoma soki CNSS voilà donc miba azofuta mpona kotala bapensionné oyo basala makasi mpo miba ezala miba lelo lisusu nayoki déjà ke miba afuti bana mosusu bapensionné oyo batikalaki alibere bango mwa kati kobianza mpo bavivre bien donc voilà gouverneur ya sika fo kobeta sikoyo na miba na polelo kusala actuel DG ya miba oyo peza aza na souci mpona koredore mpe miba ozongisa miba relance ezala vraiment effective mpona intérêt ya Kasai oriental parce que miba ezali poumon ya Kasai tout comme Jekamine ezali poumon ya Katanga donc nouvelle relativement na maweja oyo tozwaki depuis hier yango wana ke maweja ake kopema banzela mawatro donc soki oza na zemi na yo olingi obota noki kende na Mbujimayi mata na mutuka okosala 3 mètres te oboti na yo allez-y comprendre état de route dans ndenge surtout au côté de la ville miba waka puntum ok mba hôpital maternité on a Kenya beba leli oboti malamu donc ba physique ba sala ka kene ko tambola kuno ko tambola te amatata na moto 2 mètres c'est fini yo wana mwana bimi bonne chance na Kasai bonne chance na gouverneur ya sika maweja pe manano. Merci beaucoup. Nous avons un plaisir de représenter l'émission na Tongo 6 heures pour nous passer nos informations au besoin. Notamment, il y a Est où est dominé l'émission à Lelo.
Nous avons besoin d'électeurs, Fatih a besoin d'électeurs, on va voter en 2023, y compris Est. Donc, et puis dans la Constitution, en tant que chef de l'État, parmi ses devoirs, il a cette obligation-là de protéger la population, y compris la population de l'Est. Béton. Je vois papa là, il y a base logistique. Pas que ça, ça. Oh, bah, comment ça kuna? Mingi ba umeli kuna? Ba yebi Jacob. Merci. Na bino tu botali émission lelo. Bibi Shimweka, bibi Kizanga raté. Mwana mwasi na ilongia Fachi. Nazo kene Nkamba. Baye banga, na bino baye banga. Kani kikuanga isumba munanzela. Lubakesi eh? Ekoti baye banga, bobi kina okene émission. Si tout va bien, nous avons souhaité accompagner Béton dans Kamba le 6. Donc, il ne nous reste que 4 jours. Parce qu'il faut que vous allez un jour avant. Donc, les 5, en principe, il faut que déjà qui nous. Baye banga. Bobi kina qui n'a compte à présidence, n'a compte à IDPS, na kenda na compte na privé pour nous soutenir Mfumu Waditunga. Béton. Baye banga, boyine to salaka. Moi chombo elela na kende ba côté moko boye, baye banga. Na benda na za la pe kolomo na sala musala kitoko botala ba image. Tozo bunda pour nos autorisation ya ko sala ba vidéo na la kisabino na style nanga ndenga na salelaka. Chombo numéro ya ngwana bobenga baye banga tout solola pour na sala voyage moko ya bien bobi kina responsable faut pe koto et moi koto to bongisi na pela tambola pepele. Voilà, donc il chante là ils ala ndengi wana nzamba linga bino pe bolinga pour na sala voyage wana les 5 to préparer ceux qui autorisation ezwami to kotala kaka to accompagner chef botala ba image et puis Congo central et ça m'a belé na biso mo konzo kende kuna ngaka moi sinatikali vraiment tala kaka. Merci, tukutani très prochainement ceux qui les loté lobi c'est pas grave tout sikana to kabonika na nzoto sikoyo mais na molimo tozali eyokani tindika bendani bye.